Papa ministre, sunga bisonde na kisi sangate bana poto bo sangate der kutu na goya kuna buku kansao nga okima nte bosunga ngai. Hello everyone, mbote na bino nyonso to ba famille na ngai Europe. J'espère que bozali bien na bolingo nzambe. Biso ape tozali bien notre pe nzamba lola azobatela. Soki ezali mbano liboso olanda ngai kombo na ngai ezali Anita Mavita. Ba famille na ngai na video ya lelo na eli bino bon news, na eli bino good news. Mais avant tokota to solola na kolingana senga bino please boyede, bo partager video, bo liker, bo commenter. Soki na nope o s'abonner te s'abonner et kosala biso malamu die notre pe nzamba lola akozangisa kopambola yote. Merci. Wana nazo senga na mi à cause unité de mesure balobi leader à masolo partager vidéo et kosala malamu vienanga Gilles Anelka, Jonathan Ngolo Djibril, Aleka Songo, Junior Vango Champignon, venanga Alfred Kanga. Naza kosenga na bino ba vienanga ba sola bien, ba vienanga o ba reconnaître bolamo ba to ba osalela bango, ba vienanga boga bandeko nanga mibali boye de bo partager ba vidéo et kosala biso malamu. Na ba vrai chérie Belle Dapimbo la mannequin vrai chérie Béatrice Mukendi Sena Nice ma copine des prix to bosanité Sandrine ma fille Kila mwana ya batu ya mama Epela mwasi ya batu ya Niki mama bana na ye to bosanité Claudia Kiako mwasi ya batu ya Vekula boss Kiako tela kaka bino balobi to za toujours na idéologie ya bafana ya Gauthier Mascotte antenne mulai boss de boss azalaka pe azaka katilelo tozo continuer toujours na idéologie wana. Ba famille na ngai bomona ki video moko to chela ki bino to lakisa ki bino condition oyo ndeko na biso kokodioko akoma ki na yango. Oui na ndenge na biso ba congolais to lobi ke ndeko na biso akomi na liboma na emati niveau mulai akomi kolokota na balabala akomi kolia biloko na balabala. Oui eza bon na ndenge na biso ba congolais ndenge biso ba congolais to traitaka batu baza na condition wana. Mais siko epa mundele ma condition o ndeko na biso kokodioko azana ngo ezali dementia yangwana to bengaka demos donc ezali maladie moko condition moko bo e affectaka cerveau ya mutu e affectaka mémoire ya mutu ndenge ya ko raisonner ya mutu social ability ya mutu akokoma na ba confusion mutu abanda ko bossa na makambo akoza suna facilité te ya kosola bien na batu akokina kobosa na bana ye moko aboti akobosa na pena date de naissance na ye na place avandaka na place alalaka ye aza nani akobosa na babiloko moko abongo yango na bozo mona ndeko na biso kokodio ko babiloko muso azoloba ezo make sense muso ezo make sense te eza normal azo répéter makambo batu bazoloba condition kokodio ko ya ndeko na biso kokodio ko eza nango grave te ezali condition mobo o pa mundele eza jemukie soki kaka babandi ko pesa ye traitement ndeko na biso akokoma na ye bien peut-être ya ye ekoko wumela tout kompe koko wumela te ezo dépendre na condition o yaza nango na nzoto na ye. En tout cas na pesi merci na sister nanga madame l'insister mifingili wa moke Ginette Milonga merci na ba advice na bino ba madame l'insister. Donc voilà ba famille nanga ndeko na biso kokodioko o bozomo na bongo mais tellement nzamba lola atika kabana ete nzamba lola atalaka bolamo tozo sala batu na mokili bia bolamo tozo sala na mokili lelo nzambe a touché motema ya bandeko na biso na Congo bazui kokodio en charge bazo memaye
na CNPP akende ko banda traitement. En tout cas vraiment nzamba bolingo ba reconnaître bolam o Kokodioko asala pona mboka na biso ndenge atombola drapeau ya mboka na biso lelo Kokodioko azokende koza traitement et salinga vraiment pasi ko mona na jeune garçon na ye alobi ngai pe naza na vie nanga donc ça veut dire que mwana mobala bataza mwana muki pa linga vivre mais avanda kana ndako atala ka papa na ye en tout cas etangisi ma ya misu na ngai avana kata na la bino ba image bino bozolandanga pardon nazoluka numéro ya mwana ya Kokodioko balobi azana portable te na lingi nazo charge na sombela e portable pour e permettre bato nyonso balingi ba aider Kokodioko ba aider pardon bo aidenga boko melanga message bo lukanga na Facebook nanga ya Anita Mavita bo mona nga bo tindelanga numéro oyo na koiko solo na mwana ya Kokodioko na pesa ye mbongo asomba phone naza prêt ya ko aider na lingi na aider ata na $100 na ngai basomba wana bozomona ndeko na biso Kokodioko bazokende na hôpital wana akende kozwa traitement. Ba famille nanga kaka ndenga na lobaka tangu nzambe alingaka pambola mutu tangu nzambe alinga saela mutu asengaka advice pa ya mutu te asengaka conseil pa ya mutu te atalaka ekolo te atalaka âge te atalaka comportement ya mutu te asaelaka mutu na ngonga na ye moko asaelaka mutu tangu ye moko alingi yango na bandeko na ngai to continuer ko prier to continuer ko sala bolamu po nzambe azanzamba juste prière epolaka te bolamu epolaka te eko futaka biso na fitir yango na ngoni ba famille to zala bien en tout cas na pesi bino so ba merci na bino so bobanda ko landanga na ba obozo partager en tout cas nzamba lola apambola bino na kotika bino bolanda interview ya Kokodioko na mwana na ye na ba audio o nazanango merci. Voilà balina biso na ki image moko etambola ki pande so Kokodioko vraiment nzambe azo lokumu pour le moment tozokende CNPP. Je crois que ils allaient se quitter parce que Kokodioko a bunga depuis 5 jours. Ne lobby to remercier Sozi Matata ou vraiment mon papa na biso Kokodioko yo ceux qui ne tout que CNPP vraiment ça demande boza tout ça la ini papa Kokodioko mboja ba Kokodioko papa ministre sunga biso na kisi sangate bana poto bo sangate derrière kutu na roya kuna boko kanta o nga okima te bosunga ngai voilà bosunga Kokodioko bolanda ba les ont dit o bakate que auto sala kasali kabanzambe nzambe nde ya pesu bolingo to zakanango yango musana saka suba bayibaka mbongo basalaka mbongo bayibaka mbongo saka mbongo ade bosunga biso zungai na retour na ngai tango nango sonka les gamins de Chikapa akimite mobimba siko bana poto landa yo mobimba pensa basa basunga yo bosunga ngai na kisi na mbongo na biloko elebele voilà message po ba o bata papa na yo o senga lisungi ya bakisi zaka ke aza artiste na bango asepelisa bango panda ba mikolo ebele babosana ete bakanisa ye nzambe arekompense bango. Pour le moment Joël retika papa na ye aza na pareil te même ko aza na pareil en tout cas botinde mbongo ya pareil pour to zango va messe osala ngo bakondima oyo te jour nga na keleki bakozo mayani awa na zala calme tozoya zala calme na tumba bango na makambo Kokodioko mais na moni mona na epa zalia la bano telingana salité pourquoi bon maladie oyo est maladie moko epesi biso pasi mpe enyokoli biso tambola ye nga mpe na mutu na mpe na droit na kobima mpe na kobeta mpe mwa tour bon ndeti déplacement oti osala dernièrement a donc nabimaka nde nabetaka nde nabimaka nabiki papa ali na ndako nazongi kaka boye aza te oya mpe te nalali deuxième jour troisième jour natamboli babikota ekendaka ma namoni ete ti toyo mwana bapublication bato bapiblie nde toyo trouve place azalaki
tolandi mpe toke joal Maman, toujours mon maman, t'es maman, si vous pêchez à Congo, si vous pêchez à Congo, si vous pêchez à Congo, non, tout na moana, n'a rien pas dans ce pays. Maman, ça, s'il vous plaît. mama na biso bakasuna papa na biso te Donc, balé qui baza, au botama combien? La famille? 3 à 3 3. Mais si quoi, si on a maman, toujours mon maman, t'es maman, si vous pêchez à Congo, si vous pêchez à Congo, si vous pêchez à Congo, non, tout na moana, n'a rien pas dans ce pays. Maman, ça, s'il vous plaît. mama na biso bakasuna papa na biso te Donc, balé qui baza.